congodialogue.com. congodialogue.com. Il va l'opé sanga Francine Ngembe. congodialogue.com. Il va l'opé sanga Francine Ngembe. Oui, maman Nicole, tout le monde se fait à moi aussi. Au moins, yo. Ozaka banda jeune fille tozo ko incarnet ya zane orpheline. Papa azate mama azate. Yom tozo na bisoye, ngana zo na ngai pona ko encadrer, pona ko aider, ko ketanga ba classe et tout ça. Donc azana na papa ni papa ni maman, donc orpheline. Azaka mwana moko abandonné, mwana moko na zo ekaraboye. Pona ko boko la ye. Azana Mbote maman. Mbote. Comment on? Rachel. Rachel, vous avez maman mingité. Mon maman vous avez vous avez maman. On a oublié hein? Ah maman Nicole, yo vous boba dans sala. Hein maman? Yona eli bobilo olia balia. Voilà. Tout ça matanga papa, vous pas cailler? Oui papa moi. Oui bien kitoko. Mais bien. Et bien c'est mon aïe. Attendez mon ko papa mon bébé ngote. Habité. Ko nze mon bébé. Naibi nangati. Naibi. Hein? Naibi. Mais c'est comme maman Nicole vous tala bino. Abi le ko lia isa ndengeni. Bien, ça ira bien. Ça va bien. Bon classe quoi? Natangati. Bon, et puis maman Nicole, ndam so ko zanga. Et yo zanga kan yebisai. Minerva mtizangaka. Minerva zati yebisai azo yebikayo. Ngina bakaka afutele azwaka mtima malampa futele so minerva. Pour so tanga suite to 4 classes. Maniko, c'est choquant, hein? C'était que là, on va mal bander, on a. Bon, on est aussi, on est sûr. Justement, tu as toujours bunda vraiment que banoyo classe et quand on a souhaité continuer, on a monnaie sur place pour nous bunda que banoyo vraiment classe 4 on a souhaité batanga parce que na plus qu'à un exemple na ngamoko ngapi bat baida inga notamment ndé na bisa bino totalement sinanga so ki fone yenga na famille so ki ba batika biso baida biso pour le tozandi toza donc pourquoi biso to sa chance na bana boy ngona zani papa tazana mama te na joie pour na ko boko le pour na ko aider alors voilà maniko na moni besoin parce que place même so suki to a besoin ko aider biso pour na otang sa bana moni voilà maniko na tango zo ya biki wala mu kamokolo parce que fait ba yoki opete bon na je crois ba yoki ba na lingi ba jeune ba ya loba ba jeune parce que to un centre de formation ya métier mais ouais bango ba zo banga boya loba ba jeune ba loba ba jeune to former bango métier ezali menuiserie. Ah ok. Menuiserie, coupe couture, esthétique. Ok. Nini décoration, tu l'acceptes nous tu ça formation bazali, secrétariat ezali ba formation surtout ezali. Donc vidéographie, ko sangai. Tika zoko sabatu. Oko sabatu ngona tuna. Pona boyi na bima lokuta. Mbote papa. Mbote. Comment nani? Comment nanga Dan? Dan. Oui. Ah. Dan. Oui, Dan. Danito Dan. Dan. Yo salari. Ngai na sala menuiserie. Menuiserie. Oui. Tu na matanga on doit noir on matanga. Papa mo bakie? Et ça donne tanga ku fe ça donne. Ah, esalinga pasi makasi. Pasi makasi. Oui. Ko baki tanze mona moko? Le nzembo papa wemba yemba nzembo ne yebi. Na roye ba mwanzembo. Nzembo mukeka ko. Aso ka biso. Yembele muke. Travaillez, prenez de la peine. C'est les fonds qui manquent les moins. Nabeta libanga. Voilà. Est-ce que tu as ce chance oui message dans Nzembona? Oui. Ça dit quoi? Et le il faut travailler pour soi. So travailler tout soi. Nzembona je vais ya mutu Nzembona. Voilà. To kulogi to kendera papa mbote. Mbote papa. Comment nani susu? Ah kombo na Maurice. Maurice nani? Maurice Bomongo. Papa mbatiki biso ça donne ngeni ko papa. Sanga passe comme artiste congolais munene bwa kufika bwa keka bwa passe makasi. Yembila na po ngai biko yemba kata muke yemba papa mbatemo ko. Penalty ya kufa na ngai olingi obetango na makanisio marketé otatabite. Talanga na poto pizzo leleki oye yango na kaka. Voilà. Yo ça kanina kata onje. Bonga sala na nga auto école. Ah déjà école à faveur maman Nicole Dianzi zandi tokomboye. Est-ce que vous avez un musicien bien? Nayebi. Ah ok. Vous avez papa, papa na yeba kaye? Papa na yeba kaye.
nzembo na imbaka nzembo na imbaka na yebaka na sens teke na monde boy na teleka na TV nzembo na yo yebi okanga ya imba nzembo na pa na yeba te lo nzembo sofele palado kuma yebi yango na yo kango mingi sofele voilà tout ce côté la biso na yebi nzembo ngo yebi nzembo ya sofele na yebi yango moi yebi nzembo na ah voilà tu yebi la biso mbote papa Mbote kombo nani Antonio joueur d'équipe nini nabeta balite namona mayo équipe ya beta ma équipe ezali équipe ya maman Nicole on mena Real Real de Barça Barcelone ah voilà mena Barcelone tango za maman Nicole ça ndenge nini esalanga bien nazala à l'aise hein voilà tout ça matin papa Wemba maman Nicole za mona pe za orpheline dukola bana Wemba oyebisi bana papa Wemba nini eloko alobeza yango te voilà maote moni yebi nzembo papa Wemba nzembo papa Wemba nayebi te voilà tout côté biso na biso en tout cas ya kitoko vraiment na moni pe lenga mwasi pe azali awa mbote mama Mbote yo mbula boni 18 ans 18 ans osaka nini awa awa tozosala ba couture accélérée coupe couture otonga déjà malgré nayebi nanu te mais tosala malembe est-ce que maman Nicole azali mon artiste oyebi yango nayebi papa nene soki dia nzenza ndiye biso nzembo papa nene ça fait plaisir papa n'a pas maman Nicole yo ke papa azalaki grand chanteur tala gauche na droite tala ngambo na ngambo. Voilà. Comment là que ça c'est bien quand même, il faut pas histoire et la musique na biso. Ça bien quand même que nzembo bedaka sofele palado. Voilà que zali nzembo ya maman ya papa ya maman Nicole. Tout ce côté la biso mbote ma pas ça. Oui. Ouais, ma pas biso. Oh, bon ampia. Voilà. Bonne Maman Nicole, ça va quand même la monnaie hein? Ça va pour la monnaie. Parce que la monnaie tant que ce biloko vraiment que yo oh bah na ko damer les lots. Na loba na ça bon parce que sur la monnaie maman Nicole na à l'aise. Na grâce na à l'aise. Et toi matin ngazo vraiment oyebi papa wemba. Na yebi papa wemba. Yeba nzembo papa wemba. On na yebi nzembo na ete mais na yebi. Bon na message na famille artiste. Bon condoléances ni au personne na artiste parce que maman Nicole passe mon artiste. Après condoléances na famille artiste nous sommes vous à l'aise. Bon, papa koufi carrière ne koufité. Papa nda kei musique ezali. Voilà. Na grâce à musique nde to mona papa. Voilà. Toké la biso côté la biso, il y a comment nan? Lévi. Hein? Lévi. Lévi ouais musicien hein. Oui ba kami ngamla oui ba kami. Tena joueur. Hein? Joueur. Joueur là. Équipe au beta la fita to la iman. Na beta na don divin. Ah OK. Bon de maman ni ko kota la bini solo ndengeni. Sona moni na sepula fort. Vous avez l'aise hein? Namoni ya mama maman biloko kolia ngo vraiment bana pe bazolemba basa ba biloko ngo kolia vraiment Manicole deux jours il y a sur maman toujours moi information parce que je comprends était tout monde ba joueur tout monde ba menuisier ba couturière mais voilà moyen maman to deux jours ngato ko sangai tu as des moyens. Non, moi vraiment comme tu as dit que tu t'en dois écouter l'action moi ça tout ça la peau et générer moi quelque chose pour nous aider bana mais tozo bunda kaka bata bonne foi bata bonne volonté ba ko aider biso tozo sunga pe Congo hein parce que moi na balabala biso boleka ki bomona que to mona que baza ba témoin baza mona que moto kombolaka to bongsa banzela ko kwa limisanga na muke hein na pe ngabela mo pe passe mingi limisanga muke na mama ngabela ofale donc sauf vraiment bata bonne foi bato amuté malamu ba ko aider wanje na biso et ozala vraiment malamu mingi quoi ba aider biso aider ba jeune taka ole ba telenga naka basala le côté basala minerval biso aider ba ko ba métier et le ko zo savoir que basala bazonga misala ba maman oh net baza ba analphabète tu dois encourager ba maman basala commerce donc on le ba ya mo mamuté ba maman tu dois encourager ba basala ba commerce pour pas beaucoup ba na ba mais mimi moi mso baza limité abi ko calculer abi ko compter business na e ko fonctionner malamu ndé maman Nicole ça va ba plaisir ya ko liana ba nanu ya ka ba no bangwana oui aucun nayo voilà alors maman Nicole ko liana bana o fanda moi tellement voilà fanda wana voilà
fanda wana pesa mama Nicole pas maman Nicole bloc ya pesa ye pesa wana dès l'utalia ali rabana voilà bana biso babe yango repas du cœur ne fous na muke azui yango wana azolia na ba orphelin na ba koko na ba enfants de la rue vraiment que c'est très capital voilà bozo mona bien biloko zoko ya voilà Boba maniko l'utalia te boba c'est l'utalia voilà bosa mambango na nous vraiment zo continuer la biso voilà zo continuer David zo continuer la biso voilà bozo mona bien que bana maman Nicole de Nzenza et Goliana bana naie na ba ça c'est biblique hein c'est biblique c'est biblique vraiment voilà c'est là dans le derby pardon voilà ça image on a de derby bien voilà pardon l'émission OK Mbode vous allez bien hein ça qui toko pesa ndambo hein pesa ndambo nazo ndambo pe hein sinazo pe ndambo hein merci okabaka vraiment ah zo yo voilà ngabali hein monsieur mwana mbote pesa ndenge ne kuliaka pesa isengo ça qui toko hein voilà zo ngaba mbote papa mbote tukuti bino na bana na matetu yetu ya sikwa wa dikaniso yo zelo nini vraiment bon yo mo constaté que ba premiers amis na mboko na biso notamment premier bana kozanga ba moyen makambo ebele premier ba mama bazoko kotangisa bana te kolesa bana te mingi za musuko kozanga mbongo te mais kozanga koyeba ko gérer mbongo koyeba ko compter koyeba ko tanga malamu yango likanisi mama Nicolas Zwaki pona kotia bana na molongo non seulement ko soutenir bana mais ba mama na bango batika la peine moi eloko moko ko sala ka libela pona ko songa bana bango donc ça likanisi malamu to singa na ba o nyonso akoko songa ba soutenir mama Nicole na likanisi malamu o azana mo voilà bon appétit. Merci. Bon appétit. Merci. Bon appétit. Maman, bien mon père, merci, aïe. Maman, tu continuer. Bon appétit, maman. Merci, papa Chaka. Vraiment, na kolia kana bana ça ndenge nini. Sur makasi pour nga na bana mingi na ka bango mawa na compassion mingi bana pour nga moko nzamba sungai alors dans la zone moni bana mona otana na kamona bana va venir na moyo zandenya alors c'est façon mona bana zamba est-ce un message aux partenaires parce que na moni mo ko kangote ko kate na moni vraiment dépenser au kokate un message aux partenaires même en français parce que ça va passer de l'internet dans les télévisions un message aux partenaires. Okay, un message aux partenaires. Moi, je m'appelle Nicole Nzenza. Je suis la fille de Misoki Nzenza. Donc, je suis orpheline. Je l'ai été depuis à l'âge de 7 ans. Mais j'aimerais que vous m'aidiez à aider ces enfants, ces femmes pauvres, ces femmes abandonnées par leur mari, que vous m'aidiez à les aider. Vraiment, j'ai vraiment besoin de votre aide parce que sans vous, moi-même seul, je ne serais peut-être pas arrivé là où je veux arriver. Mais avec votre aide, on fera vraiment des exploits. On sera en mesure de donner ce qu'il faut à ces enfants. Leur envoyer à l'école, leur donner des moyens pour quoi vivre. Et puis, on a vraiment besoin de votre aide. Alors, je veux aussi parler un peu en anglais. Oui. Parce que je veux aussi que nos partenaires anglophones nous aident financièrement. Donc, my name is Nicole Nzenza. I'm the... I want to say? I'm speaking in English. No, English is small. Yeah, okay, no problem. So my name is Nicole Nzenza. I'm the director of Bright Women Organization. I Bright Women Organization Libota Ilamu. We are based in UK since 2008, and now a few years ago we have set our branch here in Congo, Republic Democratic of Congo, and now we can see that we are having this meeting in which we are sharing food with the children, and most of those children, they are not going to school at all. They are in need of tuition fee, they are in need of clothes, they are in need of food, they are in need of so many things. Then that is why
I need your help. I need your help to be able to support those children and those women that are suffering, that are poor, that are not able. Most of them, some of them are widows. Some of them are single mothers. They have to take care of their children on their own. Some of them have got 9 children, 10 children, all those things. So some of them are suffering from serious illness, cancer, HIV, or whatever. So we need your help to be able to support those women and those children because they are very, very, very poor. They are very poor. Yeah. Thank you. Yeah, you're welcome. Parce que tu as batanga, papa Wemba. Oui, papa Wemba qui est? Eh bien, très bien. Bon, on a plus d'informations pour ça, Wemba qui était. Wemba qui producteur, papa Wemba Diboso. Papa, c'est ça, quoi. Yeah, ce qui va ngo. Wemba producteur Diboso, papa Wemba qui est? Comment on a dit? Ce qui va ngo. Ce qui va ngo, qui n'a pas là. Papa Kulutanga. Bon, bah, Nabiso, c'est pas hasard, tout ça, des missions, yo. Tout ça, dédié, on a papa Wemba. Mon dit coïncidence. Le temps où vous voyez une histoire de musique congolaise, le producteur de Bosso et Papa Wemba, c'est Soki Vangu. Oyo Papa Kulutu ya Nicole Dianzenza. Nous avons dit que Papa Wemba parmi ces chansons. La ligne nzembo mingi, nzembo la ligne ya Papa Wemba qui phrase. Nzembo ayembe la maman Amazon. Na nzembo musu na linga ki Maman. Maman. Les deux chansons. Maman na phrase. Moi hommage. Ok. Lelo nakanisi yo mingi mama pour jour anniversaire na ngai kobi pene ba invité ba kolia ba komela masanga yo kutu artisan na ngai ozali te et pas yozali soko kutani na occasion et tindelanga pa de ta fololo et c'est un peu ça. Oui, en tout cas vraiment c'était écœurant. Bon, tout ça on peut rendre hommage à un grand artiste qui vient de nous quitter que bon que ça des coïncidences. Surtout ça émission on y ba na baembi Papa Wemba ba maman baembi Papa Wemba moi na orpheline artiste baembi Papa Wemba nous la ça que Papa Wemba c'est un grand en tout cas que sikoyo programme sikoya ONG c'est quoi vous envisagez comme projet d'avenir? Le projet d'avenir na biso ONG ça que to fungol ça école primaire, maternelle, primaire et secondaire. Il y a un projet, il y a ONG qui est en mesure de gratuitement. Pour l'instant, tous les aider bango, nos frais, il y a Minerval, mais tout link tout tangi sabango, batanga gratuitement. Donc, bah autant en école, créé par maman Nicole Zaimoko, bon autant gratuitement un projet mususu, ils a déjà réalisé, ils a que bilanga, tout ça bilanga, de façon que maman collègue sa maman n'est pas en mesure, il y a lia na usala ya bilanga donc la collecte on est na usala bilanga na que bako buka pe pondu ndunda bango moko ba lambi de façon que pour diminuer un peu pauvreté. Moi ils a déjà projet, moi ils a déjà donc ils a déjà c'est réalisé dans BW libota elamo. À part projet on a moi quand nous sommes à centre à formation aux autres tant que ça ba aux autres sa formation ba jeune ba maman ba analphabète ba formation il y a cours esthétique, coupe et couture, informatique, anglais, bureautique, secrétariat, menuiserie, électricité, tout ça auto mentionné qui wana. Kasi moi biloko pour aider les jeunes à obtenir ba bourse études. Ah ouais déjà. Moi biloko yaki dans ko kaba ezali moi ezali mais nanga pena loba moi muke parce que tout la moi ngonga ezali bilo ezali voya nango. Voilà bon mon wana voilà bozomo la ke maman Nicole moi muke aza nango yango bo zwa boto voilà Betty, maman Betty? Maman Betty papa. Maman Betty mbote maman. Mbote papa. Moni maman Nicolas otikelo moi eloko lia le dimanche mokole yenga eso ndenge. To seyinga merci pour na passe na Congo passe vraiment. Teke to moni mabiloko boy to pesa na bana balia to sengi merci za mapambole alemba te ba bosunga e ya onka na sungi wana voilà donc on a biso hier baba le bakate to le mbo mbote ah ya zo ki ba to lia
C'est tout là. Tu vas te faire ça tout là. Oh. Oh. Bande wota la mwana pardon. Oh. Bala na biso wota la mwana bona lia. Ah. Pesa ndia mukete mwana. Ezate aliate. Zadi la ngawa. Nazo ndambo. Ah mon merci. Ah, mon balaka baka. Ngisi ba ndiko yanga. Bande kuna biso kolela bana boba orphelin, c'est biblique. Ils ont les pamboli. Voilà maman yaka. Voilà Koko Fanda. Koko Fanda. Ouais, akufaka nkoko. Koko Fanda. Nkoko yewana. Ah? Loba mama to wayo. Nga lobi ndikamuzuzu te na sepeli kaka na ndenge boye. Aha. Yango na tomani kaka nkoko aye. Alobi esika ya akufi. Na sala ya tadi kama moko te. Me na linginde tomonana. Bakamari na ngai bajali koya mpe tolia mwa lozo ngai na lam Ah voilà merci. Voilà muntu comme na suka mani Nicole yaka. Mani Nicole yaka. Wabi Rachel. Rachel yaka. Papa mama musu ya lo dani ngalo la kwa. Rachel mbote mama. Mbote. Iyo saka nini? Bona za nda kwa libana sa elote. Usiyo mwana kata onisha pa mani Nicole de Nzenza. Iyo saka nini? Question bien. Tout le monde na kati ya wa isika mama Nicole de Nzenza ayi kotala ba veuve orphelin na ba mama. Eso ndenge. Bona c'est pas kana art na ya poser parce que ko aider ba faire les ali c'est le mot très important. Attendre ça pas c'est la ko aider ba to ba so souffrir. Na c'est pas ka ane a aider ba orphelin. En tout cas ça va pas mboler makasi. Mama yaka zoke ndio côté bandeko. Tozo ba témoignage ya mama Nicole de Nzenza. Mbote mama. Mbote papa. Oui maman Nicole. Ah na ebiye. Banda mbula bonne. Bon. To na moni en tout cas lelo na sepele ndenge na moni nzamba pambola ndenge tolie ndenge tali biso asungi biso nzamba pambola bakise su mikole belé vraiment. Mais asa na kokite osengi na ba bato asunga ka osengi ni na bato. Basunga mama Nicole osengi ni bango ni. Bon, lokola za makoki muke basunga elisusu vraiment na acto mama Nicolas Sali to sepeli mingi basunga ebela koleka susu ebele po soki ayo kotala biso lisusu ekozala kaka esengo. Ok, biso de so sloba ah sikoyo tozali ba mama oye. Ba mama oye. Ba mama BWO oye. Ok. Neto lobaki nena utu loba na papa Chara Congo boyebi ONG na biso comme na BWO libota elamu donc ngolo ba Broadman organisation libota elamu. Broadman organisation vous a déjà coexisté depuis plusieurs années na Angleterre et puis à peine na kati ya Kinshasa. Alors toza ko aider boyebi objectif na biso toza ko aider ba mama conseil na biso na ba mama ezali nini. Tout le monde maman mutu abomba moi bana na libum pendant 9 mois maman muta souffra pour roboko la bana alors tout le monde ba maman mingi bazo nyo quoi bazo souffrir maman tout ça ba catégorie maman belé tout ça ba maman au bazar ba veuve tout ça ba maman oyo bazar ba femme seule ba maman beaucoup ba maman moko tout ça ba maman oyo bazo vivre na ba virus ba maladie numéro incurable ba virus ya sida ba virus ba cancer ba maladie belé alors toutes ces mamans là ba 14 mamans on a surtout on a ba maman ba femme handicap ba femme oh baza ba difficulté baza ba malade baza ba problème belé alors biso organisation ya biso musa za ko aider ba maman na peut ko aider bana ni surtout donc bana oh bazali bon enfant de la rue ba orphelin bon enfant délaissé bon enfant démunis tout bana so ba enfant pauvre rôle de monsieur ezali ko peut encadrer ba jeune ba fan ba osala le côté bazo ba unité au sala baza monsieur batangi te mais bazo biteni ba osala bazo souffrir bazo yenga alors notre rôle organisation ezali ko aider ba maman on a ko aider ba maman na bana bango alors responsabilité première responsabilité toza ko léguer plus à maman biso et tant qu'organisation to meka na façon na biso comme ko sunga to sala kana ne peut conduire au sala comme ko sunga maman na ndenge na biso mais na bana na ndenge na biso na ndenge to o nzambe a kosunga biso comme to pe na besoin ba effort ba aide ba ninga ba partenaire ba tomte malamu po ba meka kosunga biso mais na robeta c'était plus na ba maman parce que
maman mutabota mwana maman mutabgardara bana pendant 9 mois à Libumu. Alors force ya famille ici on a beaucoup ya maman tout le monde a lelo maman soit à botiba soit à botiba naé maman m'a dit qu'on se plaindre nga peut-être naza veuve nga peut-être mobali atikanga naza ne ba moyen té nga peut-être naza boy et en retour tout le monde a que bana lelo bazo tikala bazo tanga ba classe té mingi bakoma ba délinquant mingi bakoma ba bondi mingi bakoma ba kuluna mingi ozomona tout ça moi je pense responsabilité à ma kasi et ça m'a beaucoup ya maman vous voyez bon mingi toza maman mingi ça ba même pas même pas voter même pas volontaire na coûte même pas donc pour lui se dit na ba moyen te na mbongo te abupia moi na vandi na ndako mozo ba te moi na wana un jour ce qui leur que classe vie na yé et ko bonga na nzela classe maman mingi préfère ko tatikane moi na yé abota na yé a tanga na yé te venez en encore ndingana mais à maman zo était moi non après 5 ans après 10 ans venez aux alanines solo be solo na zaté pour na tengu ba papa na ba maman mo de bien to benga bright women organisation de femmes brillantes parce que je comprends que avenir ya bana réussite ya bana bien-être ya bana et si mami na maboko ya ba maman on a tout comprendre nga et ça maman muta simbi lobby ya bana ba maman azana soit maman so papa zali il se dit tout na tika na maboko papa tout est là baba papa donc papa ne mutu face la surtout papa mfa ke ko luka papa face la surtout na bien ya bana mais papa pe au sala ça peut limite ba moyen na pesa nini ça peut limiter au sala ngombe ça au sala bien té oh maman ça ba jeune fille aux ba jeune fille so na besoin bon hygiénique so a besoin de soutien est-ce que papa ko ça ba besoin surtout ana non alors rôle no te maman aux adopter place papa pesa ko pesa mo minerval papa pesa ko pesa mo olia mais ngama français moi lo mo ya mukie na ko te ka savon na ko te ka jus na ko te ka malewa na ko te ke lobo pour que bana na za la mesure ko ça besoin surtout ya bana nga o mona parce que so bana ba zinga besoin wana bana na mona âge à 14 ans 15 ans c'est ça ba zo devrait ko se développer a comment ta ba jeune fille ba ninga libanda ba zo ta ba mesh ba ni oba ba ninga pour ta ba ninga lokwa ngati nga pena ke sana ke ko luka libanda na ko sala ni et puis on a plus fort quand même so mona ya va na ndako mo tika mona 14 15 ans ake ko luka po ele mbongo ko lia et ça injuste maman oh yo ba sala ki ote ko sala yango te responsabilité bana eza na maboko na yo to ti même pas papa eza na maboko na bino maman faut que ça la tout que bon pesa bana bino vie bien que moi non tia que à quel cas ça diplôme de tana à quelle université yo to supportant de A à Z ce que moi to ça ba moyen te maman telema libanda teka si faut moi na tiki bana na tiki tam distance mulai na ye mais bana na tiki ba tam tiki ba kilomètres des kilomètres soit bien so ba combien de 8000 km pour nini pour na yebi que faut que je fasse quelque chose faut na ko luka tu vois donc maman faut to telema to lamuka tu vois que bien être bana biso avenir bana biso futur bana biso si bon biso tcha comme si papa ko tazala même pas donc ça tu nous appelles papa ça tazala té pour papa on peut ça l'essentiel on peut coxonner sur tout té vous comprenez donc tu quand maman droite moi so lela nga na zane lokoté botala nga kutu boy nga on a souffrir té avec $10 $20 maman ko té maliboso ozo teka faut tala bana yo banga nga fa finance sala tout bana ngai bazanga kayete bana nga bazanga uniforme te bana nga bazanga minerval te tiango na mutu sala ko papa zala te bana nga fo zala nini na exemple on pesa bino na za ba copine na mo tanga na bango totanga bango na université bana na ba bokom na ba mama na bango ba bokom na mama ba mta atangisi abani mo na ko bana école primaire maternelle petit sou bazana papa tina ndenge basisi ba classe maman azali qui changeur de monnaie au mona a changer mbongo abuko bana bana ozanga kutu syllabus te bazanga ka syllabus te maman elle faisait tout lelo maman na lelo bana ba sisi classe ba sala ba to yebi bongo basala na aéroport baba passa ona ba sisi classe ba otanga même taboko bonza ni eza maman na ba maman ça échange de monnaie na moi mo kitro za na tu faut kabla mo $20 pour mo soit tellement sala quelque chose en tout quoi to ngi so maman ya organisation so ba lela ba nga bana ba ko otanga te ba ko to linya osute ba ko ba no te kama lewa o ba na 10 000 francs sagesse donc ndenge ko ko épargner mbongo na yo ndeko sa ba sa comptabilité na yo ne ba ko ni non ko sa quelque chose autrement liboso ndaku na yo wa même pas na besoin okende zando okende wapi to ko kata liboso ndaku no ba no ba ko lala jamais nzala parce que via maman eza abora est-ce que maman musu ba atteindre ba sa ba devoir ba éviter mais biso pour to sala n'étape sur yo mo ko za faut que ne musala okende classe okende boyo mais ozo sa sur que ba nous faut devoir faut salema
Vous comprenez? Donc, pour aller là, la Sukiwana, na remercie bien soutenir Boye, ko s'assiste na biso, na ko singa maman vraiment BWO, tote lema, to la soute, to vendre soute to la te, to ngi lobby, to romo na ba advance bank ba ko contacter biso, soit ko aider même soit maman na ba crédit, mais ba bi ka fa ba aider biso, il faut que ba maman na ba manger ba teka. Il faut maman za so trajet moi pondu ne moi nini ba ko aider ba pour na ça ba crédit. Na 5 millions merci mingi. Donc, à la prochaine occasion. Voilà, ton succès la biso. Maboko en tout cas. En tout cas, tu dis pas ça yaka. Tu es mancé mon biso ya suka wana. Yembila ba comprendre yo. Tokei. Travaillez, prenez de la peine. C'est l'éléphant qui marque les mois. Na beta libanga pote na zuwa mosolo. Na moto ki na yonde ozili puta. Na bala kabibio. Na bala kabibio. On a mongongo e moro pemba. Oh la vie. congodialogue.com. congodialogue.com. Il va l'opé sanga Francine Ngembe. congodialogue.com. Il va l'opé sanga Francine Ngembe.